Monsieur Prévost. Il est là. Bandeko Langai. Toyawa na ba commandant Aigle. Commandant Aigle oya betaki Moïbi Ombata. Tozane awa Mama Vero Mondongo, Patrick Chibangu, Edi Bolombo. Toye awa kotika memo. Lokola marche za le 15. Memo esenga pe memo esenga ka mwandamba personne. Yango to leksa message na biso na ministère ya affaires étrangères ya baberge yango tala tozali awa ministère affaires étrangères aider le peuple congolais yango toye awa to leksa ke Félix Tshilolo tozolanda nyonso ezoleka bandeko na nga na Congo toza awa na Aigle les grands combattants atikala jamais ko fatigué oyalandaki Mbata bandeko na biso bino mo bomoni situation oyo ezoleka na mboka na biso toloyebisa bino makambo oyo toloba makambo mbula na mbula nana koyoka biso toyebisa bino Bunagana na maboka Kagame Kiwanja Ekwei Ruchura Ekwei nana kondima Kisasa Masanga Kinshasa Masanga Félix Tshilolo azokende ba fête à mariage mboka babotola ça fait 3 ans babunagana ekoya bata Kisasa nana kondima biso lelo oyo bozo sutuka Goma Ekwei tokosala nini mais ntango biso tobandolo ba bozo finga biso population ya Goma lelo bango wana babimi ebele balembi passe leki basupporte te likolo nini bakinois na bakinoise balingi bapriere pa bawalesa bamutombo voilà les conséquences tozoyebisa bino Tshilolo c'est fini des groupes de force ça c'est Patrick Chibangu Molobela Pepe. Monsieur Maxime Prévost, le peuple congolais a besoin de la Belgique. Aidez le Congo. Il ne faut pas aider Félix Tshisekedi. Le peuple congolais demande à Félix Tshisekedi de partir. Félix doit partir. Félix Tshisekedi doit partir. Il est complice. Il est complice de ce qui arrive au Congo. Les Nanga, c'est les amis de Félix Antoine Tshisekedi. Kagame, c'est les amis de Félix Antoine Tshisekedi. Les partenaires fiables. C'est eux qui tuent le peuple congolais. Vous avez vu à Goma comment cette association de malfaiteurs ont assassiné plus de 3000 Congolais. Monsieur Maxime Prévost, aidez le peuple congolais. Oui, ça a sitting, toyaki sitting yawa. Oh Mama Mondongo boka la sombo, Mama Vero. Doya Mama Vero lisombo. Maman de moi. Maman Vero ko bisa ba mama nini. Là, ça va, maman, tous à avoir ne rejoignez pas les autres criminels. Les êtres criminels qui ont assassiné, tué le peuple congolais. Mettez-vous en dehors de tout ça. Nanga azoya ba peuple oba soutenir nanga bobosa na te na cette génération bayaki ndenge nanga azoya de la politique congolaise. Soutenir nanga pour la libération à Congo bosa les rêves plus c'est nous qui sommes là. Ba Rwanda la maboko po ete ba coloniser bino. Nous allons tout faire toujours bamboke sokende tozoyebisa bino pour changer les systèmes. Tozo continuer ka koyebisa bino.
karaté les mêmes systèmes. impossible. C'est toujours le Congolais à la Libanda. Le système qui était précédemment. Avec Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Il doit partir. Nous en avons marre, nous le peuple. Permettre sous longtemps. Après tout ce pays, donc, il y a les 15 ébélés pour la République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Donc, le peuple congolais est toujours pour alors, M. Prévost, Papa Ek, merci, félicitations. Nanengo Beta Kimbata, Ola Glosala conférence na Mbandaka, na Boende, na Banzangungu, na Mwanda. Aïko sala conférence awa. Papa Aigle, merci beaucoup na nyoso na komba to sali tamolai makambo ezoleka programme ya marche zandenge nini programme to elelo ezandenge nini. Mais tasma ko loga trouve à Swahili. Nous savons le 6 février 2025. Vous avez pourquoi pas devant ministre des Affaires étrangères. Wabishi bandukuye no pa bulaya. De Félix Tshisekedi. Nouveau ministre, mémo yetu ya marche à les 15. C'est pour ça que nous avons fait un peu de Swahili. Nous voulons vous faire savoir que nous n'avons pas un état. En RDC, parce que maneno yanapita ku Kongo yetu hakuna mtu mwingine atakuwa kutusaidia maneno yanapita ku Kongo yetu. Shi benye ba Congolais ndio tutashimama juu ya mjini yetu. Mais tout le monde a banduku yetu ya pale ya Kinshasa ya Lubumbashi. Muna lala na bombe yenu mnakuwa bombe depuis asubuhi mpaka magharibi. Hapa shi banduku yenu tunasema leo tunapatia memo juu ya marche les 15. Tunamilomba mwe bote. Mutoke fashi wote mutakuya tukutane shi bote les 15 février ku porte de Namir. Banduku yetu ya Belgique, banduku yetu ya France, banduku yetu ya Allemagne. Banduku yetu ya Hollande, banduku yetu ya Luxembourg, banduku yetu partout, hapa kubulaya. Tukutane Shibote le 15 février, port de Namir, à 15h wapi. Tutaenda kutosha, kukumisha mukini yetu, kubambia. Shiba kwa wetu na shimama, tuwakwa mtu moya, jua mukini yetu. Ingeta. Ingeta. Les grands combattants, Oti Boulomba la moko ya. En tout cas, on a remercié dans le combat Otosai Molai. Vous êtes vraiment infatigable. Journal est là où il s'est battu, na les 15 pour tout le même. Il y a un mémo pour les 15 vu que ça il faudra à un certain moment le lot comme ça journée ouvrable que le peuple il y a un autre télévision vous la photo bayamba biso to ko mémo. Donc, biso photo tika la kaka na et ça sera pour très bientôt. On a besoin de continuer pour ma peuple. Nous vous demandons de ne jamais signer des accords avec Félix Tshisekedi. Il partira de toute façon. Il va dégager. Il dégagera. De gré ou de force. Et c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui aura les derniers mots. Trop c'est trop. Peuple congolais, réveillons-nous. Namono Edi Bolombo passe en direct. Toyabi yo greffe international. Yo moko yebaka ka kokabola. Bazolanda yo. Voilà, peuple congolais. Peuple congolais, nous sommes ensemble. Bien que vous n'êtes pas là tous, mais on est ensemble. Bisoto Aliba, Babundel Nabino, très aguerri. Tozalaka toujours Wana au moment opportun. Tolingi, Toye pour déposer mémo. Mémo Oyo est allé pour la marche il y a le 15 février. Yangona lelo tolobaki photo comme awa. Tokutanana monsieur Maxime Prévost, le nouveau ministre des Affaires étrangères il y a Belgique. Parce que c'est lui qui va s'occuper de la diplomatie. Mais toyaki poto lobake, lobby toyokaki ke la ministre des Affaires étrangères Oyo azali d'origine allemande. Comme on a eu Wagner, Boyoka Kombo, comme on a eu Wagner. Boyebake, Félix Tshisekedi. Tant que le Bakarabino,
Nous n'avons pas un État, encore moins une république chez nous. Lui, il ramasse tout le monde de l'extérieur. Mais il ne veut pas que d'autres personnes prennent des contacts avec des personnes venant de l'extérieur. Mais il y a Zako Salé Layango. Dans l'entretemps, Azako critiqué Paul Kouagame, Azako critiqué Barwandais, mais il y a mon copain de Simaza ou Solana Barwandais. Azobenga binope bakoba tababa. Azobenga biso bakomba taba, combatif. Tout. Opposition a pété. Opposition a pété. Yanzala. Kofinga biso. Maman na yekutu malata. Azape kofinga biso ba Congolais. Bazoba. Mibali ya ba Congolais bazoba. Mibali ya ba Congolais ba imbécile. Papa na bango. Oya kufa. Tshisekedi wa Mulumba. Afinga pe Lumumba crapaud. Donc ma fille na bango ezali ya famille. Yango na ba ya bebisa régime. Bango na régime na bango na gouvernement na bango ezali ya ba venturier, ya ba criminel du sang, pe ba criminel économique. Oya ba ko yiba ba millions na ba dollars, ba milliards. Dans l'espace de 5 ans, 6 ans, ba komi ba milliardaire. Mobutu a ça 32 ans de pouvoir. Atika quand même, ba symbole est belé. Mais bango ba eko yiba la 5 ans ba eko yiba plus que Mobutu. Bambongo wana ba kolia yango te. Ko ba lia yango te peuple congolais, totele made sikoy. Boyoki bino mo ndenge nini? Ba rebelle entre guillemets. Bananga bazako pusana. Bananga bango wana bazako pusana. Nanga lelo lobby asalaki meeting na stade lelo pardon asali meeting na stade peuple a komi kolanda influence nanga mais siko toloba nini soki Félix azalaki mwana mboka o bino bolobaka na biso o mwana mboka bopesa ye chance bomoni ndenge tosuki sikoyo Félix un véritable ivrogne. Yaba whisky. Oh, il y a 5 whisky. Y'a boketu wayam. Azong sata 2 bouteilles. Wayam bazako senga yango ba chivas na yazong. Ata 2 bouteilles. Mutu mo binala la kapongi. Kobandala. Na tongo ti na 17h. Ako sala bino musala neni. Donc Félix azali mutoyo. Lelo nenge ali wala mi yebi. Ayebi place a komi. Mais c'est à vous, c'est à nous le peuple, de les bouter dehors, de les mettre hors d'état de nuire, selon l'article 64 de la Constitution. Tobenga la Félix, tozela eloko mokote, tozela pendangate. Et bon, qui biso mon peuple tobenga la Félix. Soki tobengeni Félix, nous allons prendre les choses en main. Donc on a dit feu en moko na maboko na biso. Tozela nanga te. Po nanga na sima na ye, boyebi bato bazali na sima nanga. Donc biso moko tobenga na Félix. Félix ninga zali wana. Il n'a aucun impérium. Azana armée te. L'impérium c'est l'armée. C'est la police. C'est les renseignements, c'est la sécurité. Félix n'en a pas. Il y a un monégazo qui est le Rotaka. Ba mercenaire à tout bango ba 10 000 ba 12 000 mais bango moko ba ndekone ba kisa sekedi bazo benda kali susu ba 40% na kata ba 10 000 wana yango na moni ba na biso ba ndekone biso ba kusembele na Goma. Pourquoi? Parce que ba mercenaire ba ko bundate ce qui ba pesi bango totalité ba mbongo na bango te botala Félix ba vatira azomema bandanga ndenge ba yebi wana ba yebi ke couloir eza vide. Félix a la soldate à des locotés. Nenga à des locotés. Mota obundele kutazate. Mota obundele zate. Alors tous les sabino bande qu'on a biso. Oyo, bozali sima Félix. Soki to lobio, bokoloba biso tozali ba tribaliste. Les tribalistes, les vrais tribalistes, c'est celui qui le pratique. Et non celui qui les dénonce. Biso zako dénoncer, molingo benga biso baba.
tribaliste. Bolongo na Sima Félix. Ngonga ekoki bolongo na Sima Félix. Botika Félix yemoko. Parce que oyozoya. Bokecho ya maebisa kabino. Naboko totolo bakabino bala. Oyeza koya. Toyebisa kibino. Boko benga biso ba prophète. 2025 oyo. 2025. Je répète encore, 2025. Félix, tu as bengi yo 3 fois. Benga ta 6 fois. Tu as bengi yo 6 fois. Na baksa 3 fois ça 9. Ceux qui ont l'air qui biloko en bois, bandambangu kozela te to ya kozwayo. Poto zoya kozwayo. Bona na teke o nanga o bona boy. Côté ko utela bokoyeba te. C'est sa clique. Côté ko utela bokoyeba te. C'est la même clique. Tozala bino maye. Donc bande ko ngai bino bato bozala Sima Félix. Il est temps bozonga côté ya peuple. Bobo qui sa Félix. Bon Félix a fait la confiance na bino te. La preuve à ton préféré naye a kende ko futa bongo ya plus de 500 Angolais. Pour va protéger après fuite il y a des mercenaires qui ont été en Bulgarie. Mosala Pamba. Mosala ya Pamba. À qui on s'assure Angolais 500 soldats Angolais pour va y kengela e. Ezate pour va y kengela bino na kisasa. Uniquement pour va y kengela e. Pour la sabino comment Félix a osaka na mito na bino. Félix alingi binoté. Félix alingi binoté. Bon longo na sima na ye. Sinon beaucoup peut sa vision raison. Pour kanda le peuple azali na yango. Kanda o tozali na yango. Mutu nyoso azala Sima Félix. Il va payer en conséquence. Voilà ma décolongaï. Tozali na bino elongo. Merci beaucoup pour question yango. Merci greffe international. Tozo ne sait pas papa Aigle. Peuple congolais. Toza koyebisa bino marche eza le 15 février oyo na ngonga 13h awa na porte na Namur na Belgique na président na mboka ya ville ya Bruxelles. Toza kobenga bana ya Allemagne, bana ya Angleterre, bana ya France, bana ya Hollande, bana ya Luxembourg, bana ya Europe mobimba. Boya ebele totombola mingongo na biso. Lelo tomoni bato ebele batelemi pona Goma. Mais eloko tozali ko bossa na keno, tozana 117 territoires au basi bazwa. Nataka kaka minene minembo. Munangana wana ba territoire lelo bazwi Goma. Eza ko sala nga pasi mingi na moni lelo ba Congolais batelemi parce que bazwi Goma. Bande kona biso oyo bakangi na Minembe, oyo bakangi na Ruchuru, bakangi na Uvira, bakangi partout koto kuna. Baza bato te. Yango bino bato bobimai ki ba marche bozomona ezali ba marche organisée par Chilombo. Biso peuple congolais, oyo tozala makila de père et de mère, oyo toko trahir Congo ta mukolo moko te. Tobengami biso nyonso le 15 février oyo na ngonga 13h ana mboka Belgique, précisément na Bruxelles, na porte de Namur et sika wapi toko tombola isu mingongo na biso kona koyebisa banguna ke bisika nyonso complet kosamba mpona mboka na biso tokozala lelo biso totelemi liboso ya ministre affaires étrangères kona koya koyebisa su peuple belge ke non toye kotika memo oyo tomarche kokosala le 15 mpona koyebisa bango ke non bango nyonso bazala complice na nsima makongo na biso yango toya ebele le 15 février na Bruxelles na port de Namur Ingeta Alex, mon la peuple. Fais un message pour la jeune. Au bazo lala. L'air est grave, Alex. Le Congolais, il était à côté de ma peau, toujours destiné sur mon beaucoup. La Belgique aide le Congo. Mais pas Félix Antoine Tshisekedi. Que la Belgique arrête de soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Maxime Prévost,
ignorant d'atteindre le bien au Congo, mais le but est que comme il a une Monsieur Maxime routine, Prévost, ça qui a tout été. Félix Tshisekedi, Kagame, c'est la même clique. C'est la même clique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Goma. Ils ont assassiné plus de 3 000 personnes. C'est des malfaiteurs. En 1920, Kagame, c'est un malfaiteur. Félix Antoine Tshisekedi, un malfaiteur. Non, non. Malfaiteur. Na Congo Rwandais tout Congolais tout ça na kati. Na Congo la langue na bango ba kinyarwa nani le ba kati. Oui, ba cause ba peuple. So all ba mo passe pas ba Rwanda. C'est pas dit que ba Congo. Étude ba ethnologue ba sala kana mi ba des années ba 1900 et la qui saka place moko to to kana ni moko beto ni moko. Et tina toutes ces alakate. To ba tout bazala kati na Congo. Ba utu bazala nyanga bazaka na kota Rwanda. Bazala Congo te. Yo Congolais sont conscients. Bo tomber la bagia ba partir ba so déjà on a dit. Notre pays. Donc ka partir mu ya lo ba ke lo ka na Congo ba tout tout bazala kati na Congo. Ezali ya tribu côté, ezali ya ikolo mon côté. Donc ezali ya biso nyango. Bakoyi ba comprendre. Oyo ba comprendre que Félix ameni mboko na direction mabe. Ka Félix oyo kozala sous la souveraine okoki pe kozala soki ezali biso te tobana biso te mboko wana ezali ya ye te. Bakondima bakwana bango ensemble te. Voilà donc on est ensemble. Procureur de la République. Merci beaucoup. M23, Babeti Massas, Babomi, 3000 personnes, 3 innocents. 3000 innocents à Kata Yagoma. Félix a osé venir pour arriver. Naba Soudan, Naba Sillon, 14 000. Oui, 14 000 déjà. Et Ali sur le rapport, bah souhaité si nous avons pas dépassé. Après les accords les États-Unis, les oiseaux de même plumage. Les hélicoptères na bango, bayeba ki ke bakoboma batu, bayeba ki Félix ayeba ki ango avant, azaki informé que bakoboma batu. Comme d'hab, ndenge babomi ba wazalendo wana, Félix ayeba ki sacrifié bango, que wazalendo bakokufa. Donc, sacrifice. Biso toye awa, pendant le 15 février, nous allons à Bruxelles awa. Grande manifestation, marche, au Tambola. On a Koloba Félix, Tshisekedi, Kagame, dégage. Aujourd'hui, Makaka te pona likambu ya Goma. Biso to bimaka ruchuru tango koya kito zaki libanda. Bunangana, Bamasisi, totambolaka ntango nyonso tozali bato ya émotion te oyo tobimaki kaka mpona Goma. Non, biso tobundelaka nde Congo, tobundelaka nde mabele. Centimètre moko te ya Congo ekokende, centimètre moko te ya Congo bokozwa sans ke biso tobima na libanda. Toye lelo kotika bamikanda bamemo et pas un ministre des Affaires étrangères. Le nouveau ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, Agoyamba Bisso, Awa, Kalamilité, pour déposer Bamikanda. Il y a pour la ligne, nous sommes à marche, pour la ligne, nous sommes à Chilombo. À dégager. Voilà, Tina Togali Awa, Lelo. Merci beaucoup, Patrick. Oui, merci beaucoup, Patrick. Tala toza awa na ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup Mireille. Il y a Belgique binomo bomoni. Thierry Mukwanzal. Merci Didier Massamba, merci. Awa. Voilà donc Mbila pas zo surveiller biso. Batidika camion moko Mbila. Ndenge to expliquer bino bande kunangai. Bande kunangai. Toza wana tolobi ebele général bon mabata merci.
Général Bon Mabata, merci pour le service. Toujours na pointe. Vigilance, vigilance. Betali Baba Kota Tepo Baza Kosambwa. Makambo Tobandaki Koyebisa Bino ba Congolais. Bomoni lelo. Makambo Tobelela Kibino ba Congolais. Bomoni résultat. Félix Tchilolo Azo voyager. 500 voyages. Baboto Lamboka. Félix Tchilolo Ebisibino. Banyamulenge Baza ba Congolais. Tolobi, 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 tobeleli, tobeleli, tobeleli. Peuple congolais a la distrait. Il y a musique. Au moins les conséquences à musique. Au moins les conséquences, on ne connaît pas ma pasteur. Au moins les conséquences, il y a tribaliste. Au moins les conséquences, il y a idolâtrie. Voilà. Kagama est la force. Monsevena est la force. Peuple à Goma, le lobo condamné Bangonanine. Bon a droit au condamné peuple à Goma. Bon a droit au condamné peuple à Goma. A souffrir trop. Ba souffrir trop. Ba sali ba marche, ba sali ba makambebele. Mais bino ba kinois na ba kinoise, na ba diaspora, na na yoka ki biso. 2025. Yaoto lobi mabele na biso ekokendete. Les Congo aux Congolais, les Zaïro aux Zaïrois, Marus Baende Kombe le Kelengi, Motaleki Mabeda tout refaire la valeur, Marus Baende, merci beaucoup. Maintenant, Meshak et Gims, Meshak et Gims, merci beaucoup. Meshak et merci Gims, merci la minotu Bozolanda Bisoa, Maman Lidi 2000, Maman Didi Asuta, Mabolonge Inda, Mabolonge Inda, ton pension botte place aux alliés. Ya Brigitte, Maman Mongala, ton pension botte. Maserati, Maman Kipa Vita, ton pension botte, Maman. Maman Véro Kela, ton pension botte. Ton pension botte, la Maman de Boulonné, de Boulonné TV. Maman Ebale Azaï, Mbote Nangwana. Maman La Joie, Mbote Nangwana. Maman Dingari, na Sénégal, Mbote Nangwana. Les 15 Boya Ebele. Tout solo là, tout marché. Voilà, donc. Bobby Maté, million de Congolais. Bobby Maté, million. Soy Tobi, 1 million. Tu vas changer. Bobo Ndapola, Félix, il dirige rien. Il contrôle rien. Il maîtrise rien. Pouvoir sans pouvoir. Francophonie Mbonge Bima Kobe, 300 millions de dollars. Francophonie n'a bine bimisa 300 millions. Ola qui peut armer na bino wana. Assordé ba FARDC. FARDC a zo touché 90 dollars. 90 dollars bande konangai. Yangwana. Un homme inconstant. Ezali passe comment on a peuple a koufi lokola peuple ya bande kola biso a S okoyebate. Plus de 15 millions de morts. Bato bato koufa plus. Ce monde-là est 3 000 morts. Il faut compter 10 000 morts. Tala lelo oyo. Makambo to ebisebino. Voilà les conséquences aujourd'hui. Bisola bino. Banane ba qui n'avance. Bino bolobi bolingi famille Tshisekedi bokena bolia. Bitumba c'est comme Kinshasa. Mes frères. Bitumba est comme Kinshasa. 1 fois 0 c'est 0. 2 fois 0. Bolinga te boko s'échapper la montée. Bitumba est comme Kinshasa. Félix Tchilolo, Akelo Zobangolais, Azobo Pamba, il partira. Félix, il faut le mettre hors d'état de nuit. Félix Tchilolo a kokende. Voilà, donc, Bandekolongai. Félix Tchilolo a kokende. Choisate Tchilolo a kokende. Oh, dialogue nanan. Ba dialogue à la moto, Moutou et Salak. Bino bozo luka bon dialoguer la moto à traite. Bomoni bosuki. Ne jamais mettre la charrue de Bomoni nanga na Goma déjà. Goma ekoi te, Goma ekoi te. Goma ekoi, oh Goma ekoi te. Bokato sokosa, ils ont contrôle. Le bosuki. Bonne armée te. Bonne armée te. Félix Tchilolo la préparé qui peut prêter. A préparé qui ba Nicolas Kazadi, ba Ndekole, ba Christian Tshisekedi, ba Iba Bambongo, ba Tubayibi Bambongo, ba Jean-Pierre Mbemba. Nous sommes faux, ba zo salawana ba Ndekolanga. Oh ba zo salawana, oh toluka ba militaire ya sika, ba golo bunda wapi. Na Arménie.
bakino lelo bakateli bino TikTok tilo la kangi TikTok. Pourquoi? Bolingi bokanga Facebook, bokanga WhatsApp, tout est koleka. Pour peuple a information te. Mais bana goma lelo batini ba information image et discuter avec lui. Image balobi na bino boye ba information te. Na pays nini? Balobi boye ba information te. Lelo to suki wapi? Maxime Prévost. Badeko na ngai l'air est très grave. Toyaki kaka sitting pototika memo et pas ministère des affaires étrangères à Belgique que toi bisaye que trop c'est trop mais ba Belge ba na problème n'est pas ba diaspora so ba diaspora bazalaki conscience mboka la biso ko dingaka kendete soki ba kinois ba bana ko ka kolela ya bana Goma ya Butembo Beni ya Bukavu bolingo yo kabangote lelo bozole la gomeke yo tant to bisa biro ke nanga kono nanga na Kanambe basalaka dili na Félix a gagné la élection il y a 2018 Tilo la gagné la élection mota gagné la élection Martin Fayil ba proclama que siko na ba dili na bango ne ba okadaka sibite peuple azo subir grande humiliation nanga kuna simane Kagame Museveni Félix na simana Kagame Museveni banani bazo sibi ezabino ba congolais bozo kabiso te Félix a teki mboka Félix tilo la teka mboka donc bande ko boya ebele le 15 février bobima ebele boya ebele to solo la bobima ebele bande ko na ngai bobima ebele bitumbo eza biso moko kate boya ebele le 15 bande ko na ngai boya ebele boya totelemela mboka biso sali par na biso to sali par ya munene bande ko na ngai tozolemba te tozo continuer nango yango toyebisino le 15 février tobima ebele Europe mobimba na 13h na porte na mi na matonge na place Lumbumba so tobimi 1 million toko changer badone 1 million de Congolais eko changer badone Félix Tshilolo lo toko benga na yo makambo yo sali ya koteka mboka ya ko brade mboka na biso ya kozongisa biso na ba 1935 1920 Félix Tshilolo na ebisio ba Congolais belé balingeli yo babul yo zotala nanga me bato baze belé okomona makambo ekoya toyebisa bino 2025 ezali année ko ezala show na kata mboka na biso nakasi bomoni biso tozala na cité bandeko na ngai tokangi nano mwa video bakoti maye mais bakoti mais bachani Alex lobana bachani constitution te non bon changer lobana bango ba changer ko constitution non constitution bon de la bango ne change pas constitution non côté toujours comme ça la propagande de bonne au sala conscient moi que nous on s'agana peu congolais bon c'est bon pas katama ma vero problème bachani ba kimbangu bango bango ba luka ba option ya kaka ke mutura moi tika la libela loko bazo comprendre te makambo nyonso tu oyo royaume 3000 morts ya Goma 14 000 bakosa 3 000 nyonso ya solo wa 14 000 donc ba boyi pena ba wasale de 14 du 26 au 27. Donc, dans l'espace, il y a moins de 48 heures, il y a 3000 personnes. Même pas 48 heures. Mais Véro, va changer la constitution. Il y a un mot beaucoup à l'Ikambo. Et c'est là qu'il s'y regarde, c'est là qu'on va
Elimu contre les murs. Il y a que Félix Baba élection. Conséquence, il y a l'Iwa ya il faut afuta. Bongo makolo X a otikala, Jean-Pierre. Avant conséquence, il y a deal. La deal, deal, on a ma nordure, na salaki. Élection, élection. Pas élection. Bango ba yeka ba signé deal na bango. Otire na kingbandite. Ubena yakoma. Abus Paris. Donc Bazali. Angwaka. Oyo pesa ba dégâts collatéraux. Ya ngwaka traître. Bandeko na ngai boyoki. Chilo il doit partir. Jean-Pierre Congo, ça nous appartient. Ça nous appartient. Nous avons la monopole de Maloba Congo à Zate. Puisque Congo peut dire, Congo est donc, yo pilote bato kanisa ke Kongoana et comme il y a bino popotombo la mabeka bolia. Ota mobutu azalaki mobutu akufile lo mobone akena Kongo. Akela Zaire te. Soki yo Félix ozotalisa ke Kongoana okomisa ngo royaume. Na ozelo komisa ngo royaume. Oso komisa ngo royaume te. Tokotalo ndeko pakata pona Belgique oya te. Poso la Belgique okomi ndako yo kulufanda to yo buka. Mobutu akenda eloko moko ya mobutu etikala te nyonso bamindele bazo bososoma bamboka bandako na bétranger bamboka ngo ekomi ya bino tozotala bino bokanisi ke mobutu asalaki 32 ans eposala oyo talo ocomprendre donc okosala makelele année oyo juin ya mosika otikala te. Ça, je te préviens. On dit qu'on va proposer à Bissou. Tu alobi ba combat touf. C'est pas normal. Soi-disant, président de la République, ceux qui a bango, pour que ça soit occupé, là où il y a l'occupation, l'élection est à la raté. Vous avez photo à Zana. Au Yébi qui est police, il y en a même Tatia Ouala. Soi-disant, président de la République n'a pas bango. Il y a ba quinoa. Oh, il y a bango, na Bujimaï. Soi-disant. Oyebi kolobate mutu moko soka le mika na tongo awa na 2-3 minutes la nga j'ai changé olobi Paul Kagame za nani ndeko na non c'est ton frère partenaire fiable c'est que Hippolyte Kanambe c'est ton frère mais pour ce qui biso to bengali oki malaba on a Rwanda otika na Congo te po yo za Rwanda il faut que na Rwanda donc ça frère na yo vous comprenez. Museveni, autant qui bango na discours na Museveni, Paul Kagame, autant qui bango kana nyonso ba président na bango, ba partenaire fiable. Mais quand on a la place sur Fanda pour qu'on va à biso ba kolombo kade to yo ça la doit pour le et ça la doit pour le société tu dois partir avec Batunayo on ne se va na katasina. Donc Congo ça nous appartient. Voilà maman Mondongo Bokana, Tembe maman Véro Mondongo, Molobeli ya peuple, Asibi papier à mémo, Toron sa ministre affaires étrangères, il y a Belgique le 15, ba maman Boya, ba maman général Bomabata. Bandekolanga Bomoni, général Bomabata. Donc Bandekolanga Boya le 15 février Ebélé. Boya ebele bandeko nanga boyebi kana 21h to lakisa pe ba image de kina Goma lelo potolo to lakisa bino ke peuple Goma de abakei to no Goma parti o na no saka bino ango bandeko nanga bino kasi pa aventure. Voilà les conséquences. Donc merci na bino no sobolandinga na Bokoto TV, merci to kutani na 21h30 pour la mobilisation et puis comme ça la émission
ya oyo makambo ezoleka bandeko na ngai botika bien botikala bien botikala bien. Merci beaucoup, mais chaque Gims, merci. Maruisi Bainde Kombo Elengi Mutaleki Mabende ya Tour Eiffel na Valère, merci. Komanda Eso ya Mama Yunishe Banze, Mama Yunishe na Loste Topesi Ombote, Maserati Mama Kipa Vita Topesi Ombote, ya Brigitte Mama Mongala Topesi Ombote, Mama de Boulonné TV Topesi Ombote, Mama Ebale Azaïna les États-Unis d'Amérique Mbote Dongwana. Mama la joie na Espagne na Madrid topesi mbote. Mama Ndingari na Dakar mbote na yo. Alembo ya Mama Magimboyo mbote na mino tuba diaspora. Rendez-vous le 15 février na Porte Nami Tobi Mata 1 million. Tomo na bino tozo la bino 1 million de Congolais diaspora. O tuboza na Belgique boya Tobima totele menamboka botika la malam. Merci. Et tozo modia 3 fois par jour, 3 fois. À nos 15 jours,